Ah non, 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 non. Bon, non, quand on a mon côté, tout quand on a bino. Totalement parti, mon qui kaka. Bon, le réseau, on a des sous sur le plateau. Toujours. Non, 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 Adam, ne sors pas. Non, tu sors pas. Madame, quittez mon document. C'est la police. Non, non. Adam, tu sors. Ne bougez pas. Adam. Posez vos armes. Laissez vos armes. Laissez vos armes. Vite, laissez vos armes. Laissez vos armes. C'est bon, c'est bon. Mutu musu aza lokola bidon na taille ya bidon mais ofinga belle vie soko boyo ko répondre mutu na totanga kombo mutu no mona ngote ke opesi be importance moko bo opesi ba valeur moko bo te otalima so botal moi so afinga ma belle vie mais soko ozui bidon 25 litres tali forme bidon mais moi so la lokola bidon 25 litres. Belle vie azaboye belle vie azabo na mona ba la koki ko déplacer monter mais na mona ba baza kamite mama be ba mona ka ba baza kamite mama be mutu azo sala bolamu olebo tombo le boye eza loka bana Israël ba buna na Égypte ce maboko lebi bato Égypte bando beta ba mais so ba tomboli ka maboko boye bazo beta pour nini nzamba bi photo za la main de la main to tombola maboko na biso likolo culture na biso ke de liboso lelo a belle vie zo linga akuta na batu asa ba démarche basala basale ya cinéma basala peut-être mususu place mo ville moko boza unique maka ba combiner ba ke na ko jouer to ko si peut-être ba na poto peut-être Nollywood plutôt Issa peut-être mususu Canada peut-être moi belle vie a on luka ba marché wana tout pona ye mon côté a luka ngo pona ye mon côté a luka ngo pona ba comédien nyonso maman Oliva ya belle va kanga maman Olive pona ye mon côté top la pesi maman étoile la pesi papa Alain la pesi Marina la pesi Aziza la pesi Marie Jeanne la pesi Gesho na bikene za mbongo la bino yango yo boya ka ko tourner film comédien de la valeur à comédien oui bravo maman Olive parce que ligne maman Olive yango isa pas belle vie maman Olive a longoli comédien complexe et pas musicien comédien qui peut être catch il faut niquer la musicien catch azo yemba ko akosa ni ba comédie pour comédien PC lamba mais le peut comment le contraire musicien pas que kota mudungu et pas comédien peut-être to koza na bat ko place on a place bo benga belle baza mutu mabe mais boko bossa na ke ni keto uti pa na bino boko bossa na ngo ke mutema mabe e uti pa na bino mongo koma mutu ala kisi bino bolingo boy obina ba tournage mususu o ba benga sa belle vie ngama na za sona nki ke belle vie o ke tourner pas mutu boy nazalaka na ba prière nzambe protéger belle vie place ok nzambe kita ovanda musu ba pesi ma ya komela pa boya kana ete mwa sabata mela kana ba koti loko na san ba pesi aboya kana ete azana pe mutaminene te aboya kana ete kolia na ye ba ko pesi loko moko boye nzambe patela belle vie nzambe protéger ye et quand ça peut mon comme sous bope bo quand nga tika mutu kana libana la nini batamite ma baye ba baby sipeni na frein ba comédien bozana facilité reçoit la belle vie ma be makasi bozana jalousie na haine et la trama bilongi na bino bato balingi ngate
Voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend de pays, ça dépend de air, place, surtout bonjour, mais tout le monde a biso peut parce que pour la question biso vraiment est single. Considération vraiment. Là, je dis un grand merci à Poutine de l'écriture, Bellevue Télévision, Maman Miniature, YouTube Studio Nabango, Maman Morote, Maman Rai Goshi. Donc, grâce à toi, Bissotoza, Maman, merci toujours la confiance et puis la fidélité. Là, je dis un grand merci à Dongole Sanzamba Versas et pourquoi pas Odette Lessa, Maman la Lesline. Merci à toi, mes filles les santé, mes papis, Irène Kaluta Monté Marichard, Nadine Kaluta 001, Jocely Kaluta, Karine Zanga, Patricia Branco. Là, je dis un grand merci à la reine Pindistar et pourquoi pas, je dis Agent César Moko, Ada Jolobanza Dio, Turkulan, la Turquie, Paris, et Paiwa Rose Mingazakuna, vraiment. Merci beaucoup à toi, le roi célèbre Christian Roma. Merci à Mamita Dina. Merci à la Mama Chéra Moissi. Merci à la grande H Mama Sakina. Merci beaucoup à Yuyu Douma, à Bibosazama, Vicky Vera le pétrolier. Donc, bisous tous, toujours papa, tous en assina vraiment. Il y a Bellevue Télévision. Tout le monde est extrait à filmer, bisous Kota qui. Master. Bato be baza ko mituna Bellevue ko titre film Master alinga te ya biso nini to alinga loba nini na Master bato be ba Master eza nini Master eza arme ya munduki ko to yebite na film wana to moni ba tonton Mar baza wana to moni ba tonton Turbo baza to moni mama Kalunga to moni mabato bele bana film wana. Je m'excuse, pardon. Tout le monde va te belé bana kata film wana. Tout le monde ba décor, tout le monde ba gay show, ba tout vraiment belé bana kata Master wana to éviter. On dirait Mama Kalunga aza belle-mère ya Bellevue. On dit tableau mo on dit Kalunga on ba na Bellevue on dit Bellevue azongisa. Tableau mo ba vandi papa Turbo Bellevue Mama Kalunga. Donc to kota fuma biso nyana tuna bela bientôt premier épisode des okota yo mutu nanu otala ke straight kota na bela télévision otala la film na biso zo banda lelo na titre ya Master. Maintenant nous avant wana nanu totala nanu nini nazo balancer les bino Estrella sur le drapeau koto wapi ba criminel ba kotaki potala koma belle non buo no konga mokote to kona bino totala ma parti mo ka mukie kaka bon le rozonga lisusu na plateau tozo Non, Adam, ne sors pas. Non, tu sors pas. Madame, quittez mon là. C'est la police. Non. Adam, tu sors. Ne bougez pas. Adam, Posez vos armes. laissez vos armes. Vite, laissez vos armes. Laissez vos armes. C'est bon. Voilà. Bino moko moni sur les drapeaux comment Bellevue apprécie le meilleur naïe. D'abord quand on a criminel les a facile il faut qu'on méthode qu'on stratégie qu'on ndenge comment on kota place à ba criminel et ça qui facilité tout le monde qui commandant Patrick Azalaki wana tout le monde Marina là-bas donc c'est comme si on dit ba on mis ça toi. Tala stratégie ndenge nini tala Bellevue na beti mouvement poupou aboto mutu arme on dirait solo ce que yo koloba nini ke muta bongo ayebo jouer te yaya donc on dirait vraiment ndenge ata bongo na soki batie pe na armée na biso et que simba parce qu'apesi le meilleur na ye à côté place à ba criminel bazar pas à braquer armes. Déposer armes. Déposer, à déposer. Pou, à botolimba mo arme wana.
Ah non, to betela Poutine de l'écriture maboko. Bravo. C'est grâce à Poutine. Abangité. Ayebi que place on a okende. Et ça facilité. Il faut se préparer. Il faut na biper c'est le maire oyanga. Yo vanda ki to bim ta bongo ya bo jouer te. Yo vanda bongo bim azaka boa yekutu ala identique yekutu sia yekutu pour ça y na la belle ça na rôle la vraiment raté oye na rôle aza mosa libala papola kakutu surtout wana oye belle vie aza non ne to mona na rôle songi te wana ba famille bota photo singa mama a tourner pe rôle mo boza songi tota pende ni kezala mais pied surtout etikali boye soko ye na pas belle vie ko sana te et surtout koza musala nzambe wana ya dona ye wana ya ba qualité na ye ozomona famille libota bato bazoloba ebele toza na temps ya calculer bato te beaucoup plus toza il faut totala produit na biso il faut totala mutu na biso comment tokoko bimisa belle vie na biso meilleur comment tokoki kosala parmi 50 femmes oyo baza le meilleur ba femme ba mi pesaka le meilleur na bango comment tokoko tindika sous belle vie na biso place mususu ba mona lisusu au soki to bito anolanda bato ke mutu basali bo belle vie mutu bazongisi bo belle vie ya so to bito anolanda bato nyonso to wana omona ke eza na mona sensité to mi beta biso libako pamba mais so to vandi to concentrer na belle vie na biso na bando tala belle vie et pas major asala film moko boye azaka grand temps ya DiCaprio bana Alain et bakata nyokola bango ake place mo ba ke kima ke kuta ake so camarade mo ba komoteka ba mai ba violer belle vie mais toi no talisa bato et pas major ba film belle vie comment toi no talisa bato na ba producteur nino ba film belle vie zandenge ni pas ba producteur titre film belle vie zandenge au moins film to tango to sepen on kono nan o mona belle vie sko muta bongo yo ko lingo ba no sala o ma no kota ba débat pona ye o ba fingi yo ko répondre te yo sala ka le maire o belle vazanango pesa ka le maire a belle vie moni so na miso abatu ke belle vaza meilleur o mona yo moko mutu muso azalo kola bidon na taille bidon mais au fin la belle vie soko bien ko répondre mutu na totanga kombo mutu no mona ngote ke o pesier be importance morobo o pesier ba valeur morobo te tellement soit botel moi so afinga ma belle vie mais soko aux 8 bidon 25 litres ta di forme bidon mais moi so la lo bidon 25 litres mais moi autant comme on est parce que au PC ba makambo moko sans le savoir mais soki na ye na produit na nga na talinga bité mais vu na nga ça l'événement mo place bo fona lobelango ben va que na au pesa domo quelque part ben vu ba aveugle ba on le kan enseignement wana restaurant na et comment le ko ya ba aveugle ba kota kapona osenga lisungi ben vu wana Bellevue wana bana moko boye ba bengani bango na Minerval Bellevue wana futi ane mobimba afuteli bana o ba oti na libumunete afuteli bana ba yana ete ba leki na ete bana na biso pete bana oyo ayebi ne bango te mais afuteli bango ane mobimba tozui bana janvier ti juillet les 2 juillet biso tembe na fo africaine Bellevue a pesi banana oyo baozwa leçon morale baozwa mayele c'est grâce à Bellevue peut-être na vandinga moma na mi vandi na mi talinga bi mais mono ba futeli ani mobimba est-ce que ça c'est que ba parents na moko
balingi bakoka kofutela mwana Minerval balingi bafutela na bango ye balingi balemba te mais elingi eza par tranche elingi banozala par tranche pa bafuti ndambo bafuti supposons eza 100 bafuti $20 bafuti $5 baye bafuti $10 baye bafuti $5 baye bafuti bo ezwa temps mais mutu moko aye afuti ane mobimba bana bevinga bota bango talisi eloko ya malamu talisi eloko ya valeur talisa combien Belleville aza valeur mutu bazangaki eloko ya kolia mama mo tomoni mama veuve mo boye ayembaka na nini na église ya nini ya Sebeko ya nini ya centenaire te oza na Kasavubu na bosani kombo église yango omona mutu moko boye azali na église wana boye ayebi nete ke mwana mobo ya moke ya mwasi akoya kotala bango bamama na Belleville apesaka biloko baza bamama Belleville abota ye bamama Belleville te Belleville bayebi bango te bayeba mpe na mama na bango te bavanda mpe kote moko na quartier moko mpe te na bamama na bango me bamama na bazalaki na mibali na bango bamama veuve wana baza mpe na bana na bango peut-être mosusu likaniso Belleville azwaki bana na bango ata mutu moko te azalaki na likaniso nake bamama na biso bona ne yango fo balia bamama na biso bo Belleville azokende États-Unis kotika bana bandeko ne mois vacances mais à raisonner d'abord avant nakende bamama veuve eza devoir na ngai fo lia. Il faut lire plutôt. Mais va vendre tali habité et zapper na ba collègue na nga ba comédien et zapper peut-être na ba tu misusu ba lobela ngai il faut na raisonner ba ata nekolo ata sa combien loso ko ya pamba oyo ba lia. Après muta bongo bino bo vendre na kiti bobandi kosengele liwa bobandi kolukele makambo bobandi kosala ke likambo boyebima lokuta bokoseli makambo bozobosa na bino moko betamboli na bino eza mabe bino moko botambola na état ya critique bino moko botambola na ba réputation na bino eza pourri bino moko bozotambola na ba niveau moko bo peut-être kutu nzambe ka mawa botambola mabe kokosela bato makambo koyiba bavideo ya bato kopibie bakamba bato lokuta kosikonoba makambo mabe ya bato bokosela Belleville biso tozala na mpona kotalisa valeur ya Belleville valeur ya Belleville peut-être ezalaki na bafilme mosusu omona boye azaka wana filme moko boye aswanaka na quartier alobaka bona boye mais Belleville asali mosala mo boye peut-être elongoli chômage na kati ya mboka oyo azwi bafille mare atie bango place moko te bovanda place bozwaka ata mwa salaire soki bozalaki na bolingo bino nyonso tout bacomédien soki bozalaki na bolingo majorité ya bacomédien mosusu mpia kelingo ozala te balinga mpe basaka na bacomédien mosusu te lelo comédien azwi valeur liboso ezalaki comédien mpo asimba $200 ezalaki à l'époque ezalaki baproducteur ezalaki bamontant oyo biso nio tu toyebaki ndenge ezalaki bamajor banaye kofuta bato peut-être mosoma moye te bokoyoka na 500 na ozwango combien mpo ezalaki filme bondosala yango mbala moko te ezalaki par mois omona misu bosali premier épisode deuxième épisode botiki yango nano après so 1 mois bosala lisu bapesi yo mbongo na yo mais lelo Belleville atalisi comédien abina kokozwa na nga mpe comédien apesi na ngai mpe $3000 boye du coup misu mpe $5000 yo reconnaître kaka nga Belleville apesaki yo mbongo na nga oyo akotournele nga bafilme moto abongo bobetele maboko te mutu aza na confiance na ya bato aza teke te mutu nakopesa mbongo na nga bwa kima na ide ne kutu eza te yebi kaka non nazwi mbongo na nga napesi mosusu papa Gino napesi mama Top napesi mama Étoile napesi papa Alain napesi Marina napesi Aziza napesi Marie Jeanne napesi Gesho nabikene eza mbongo na bino yango oyo boyaka kotourne filme comédien lelo azwi valeur
valeur à comédien oui bravo maman Olive parce que ligne maman Olive yango eza pas belle vie. Maman Olive alongoli comédien complexe et pas musicien. Comédien qui peut être catch, mais il faut niquer la musicien catch. Azo yemba à cause ni la comédie pour comédien PC lamba. Mais le lot comment le contraire musicien pas que kota mudungu et pas comédien. Comédien pe le là comment mutuka na ye, akoma pe na ndaku na ye, akoma pe na makambu na ye. Le lot valeur wana il fallait quitter mais elle va tomber sous valeur wana. Yo kanisi ko zwa $5,000 ba pesio di kubo. Soza mayelo bala, soza mayelo ko tourner, soza mayele okosela on peut makambu, okosombela pe mso ata de catch. Soza mtamayele e komo tourner komo ko trope mbongo. Soit okoyeba nina ko sala mbongo na bandela na lukate lo momo na sale ko potela pe mbongo sombi lupango. Soza na mayele kaka wana pona nini pona belle vie ko vanda batala bité atalisa biso komo oza na 1000 francs et botele 2000 belle vie atalisa biso oza na 1000 francs ka ya 1000 francs mais 1000 francs na ekoma 2000 wana ekoma 3000 atalisa biso apesa biso stratégie na mayele oyo okoki ko lukango pozu yango yanga batu ni to obalobake belle vie abebisi théâtre belle vie azaboye belle vie azabona mona ba la koki ko déplacer monter mais na mona ba bazaka mitema mabe bamuna kaba bazaka mitema mabe mutu azosala bolamu olebo tombole boye eza loka bana Israël babuna na Egypte ce maboko lebi bato Egypte bando beta ba mais so batomboli ka maboko boye bazo beta pour nini nzamba bi photo za la main de la main to tombola maboko na biso likolo culture na biso ke de liboso lelo a belle vie zo linga akuta na batu asa ba démarche basala basale ya cinéma basala peut-être mususu place mo ville moko boza unique maka ba combiner ba kena ko jouer to ko si peut-être ba na Porto peut-être Nollywood plutôt Issa peut-être mususu Canada peut-être moi belle vie on luka ba marché wana tout pona ye mon côté auluka ngopona ye moko te auluka ngopona ba comédien nyonso Maman Olive ya belva kanga Maman Olive pona ye moko te atika ka muntu nyonso comédien nyonso kateteni na ye poso ka komisa ka Maman Olive propriété privée ya ye moko meti lelo azana mama na ye masala ngo te habité na sa ngo lianga moko te comédien azo souffrir il faut na talisa ba collègue na ngai koma tozu mutu wa kosunga biso osomona bobile bokanisi lelo soki maman Denise moi surtout mon pays habité pardon na travailler na moi non belle binga peut-être to koza na bat ko place on na place bobenga belle vaza mutu mabe mais boko bosa na ke en keto uti pa na bino boko bosa na ngo ke mutema mabe e uti pa na bino mongo koma mutu ala kisi bino bolingo boy obina ba tournage mususu o ba bengisa belle vie ngama na za sona nki ke belle vie ok tourne pas mutu boy nazalaka na bapriere nzambe protéger belle vie place ok nzambe kita rovanda musu bapesi mai ya komela mpo aboyaka na ye te mwana mwasi bato amelaka na ye bakoti eloko na sani bapesi aboyaka na ye te azali mpe moto minene te aboyaka na ye te akolia na ye bakopesa eloko moko boye nzambe batela belle vie nzambe protéger ye ekoza pe mko mususu boye pe boye ka ndenge atika mutuka ne libanda ya nini bata mitema babebisi pe nini na frein bacomédien boza na facilité kosala belle vie mabe makasi
boza na jalousie na haine elakisama bilongi na bino bato balingi nga te bokosala mpe eloko moko boye biso toyebisaka nzambe yo nde oza protection divine na ye batelaka ye nzambe na biloko ya kolia muta boyaka te boya na restaurant te biloko bolia bino na ensemble atelemi mpe ake kose soulager atiki mpe biloko metango oya alie aza mpe na likanisa mabe te kete bakotielanga mpe eloko mabe jamais araisonna mabe mpona mutu mutu abongo bokobetela ata maboko te mutu abongo bokoza ata na maximum ya bolingo epa na ye te mutu lelo apesi bacomédie valeur comédie pa komo tourner filme comédie pa akoma bengisa baninga so mpe $100 apesi mutu boya kolobaka mutu abomi théâtre eza belle vie mpo opesi moningano opesi comédien $100 to $150 olobi mutu abomi théâtre eza belle vie loba mutu abongisi théâtre eza belle vie mpo grâce à belle vie nde lelo bokoma ozwa mpe bakashe bozozwa lelo parce que à l'époque toyebaki bakashe bobanda kozwa ezalaki ya banani ya nini otokolo banani bato ya producteur si par exemple so ozwi $100 lelo après 3 mois ekozwa $100 parce que mutu mo azopesi yo mosu apesi yo $5000 mba moko musu apesi yo nini apesi yo peut-être mususu azui mususu combien apesi yo mbala moko akopesi mpe mususu $10,000 mbala moko apesi yo ezaka kashe no yo banoyaka kotourne elenga filme mutu abongo yo kobanga ye te en tout cas pardon mbadi kutu merci bien moko bomoni extrait ya film na biso sous le drapeau et puis lelo na 16h30 film ya biso ezokota Mastor boko découvrir ngo qui est Mastor to mona biso na tout Mastor na kata film wana aza nani en tout cas babote na vraiment ebelé na Loris Mwamba Niki Soka la patronne mauvais property to la poste Jean-Paul Kapinga Motema Mama Nasi et pourquoi pas Rosimbu International Kabobo Niki Soka la patronne merci à tonton Grâce Niki Bams de Brazzaville Patiti Tenge merci à toi Jana Banakaya Motema Robert Bangala merci à Chico Sana, merci à Chaco, merci à Johnny le Aquarium qui lui a Congo 10 fois belle, merci à Fa, donc grâce à eux vraiment, la reine Pindi Star, donc Andy Monabiso vraiment beaucoup de monde va terminer ces awana, donc consommer la reine Pindi Star et ça la carte toujours bien vraiment, ceux qui n'ont pas besoin d'été, à la prochaine occasion.